Salut à tout le monde, salut encore une fois à tous nos abonnés inconditionnels de cette chaîne Yokani Télévision. Je vous dis merci. Moi, c'est Mireille Moukeba, la vôtre, qui vous présente à chaque fois les lives, les émissions politiques comme fait de société. J'aime vraiment me présenter devant vous à chaque fois parce que avec vous, c'est quelque chose de très magique et de très exceptionnel. Donc, je ne peux m'en passer de vous, vous ne pouvez m'en passer de vous pouvez vous en passer de moi. Bon, on est mokilango tambolara parce que tous allons ensemble, bon, parce que l'un à l'autre, nous nous complétons, c'est comme ça la vie et ça fonctionne comme ça. Donc, on ne peut rien changer. Mokilango zalara bon. Pour ceux qui n'aiment pas ma tête, vraiment, je suis désolée. Nzambe muta sala bon asala ngai ndenge nazalara asala ke na lobara ndenge na lobara asala que nazala comportement nazala nango. Donc, si tu ne m'aimes pas, vas-y, visite, faire un tour et dire à Dieu pourquoi il m'a créé. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je sais seulement la raison d'être. Ma raison d'être, d'abord, c'est d'abord de louer. C'est lui qui m'a créé parce qu'il a permis à ce que je sois en vie. Le reste, il y a parce que Kolinganga, il peut être normal, parce que donc, c'est normal que tu aies des gens qui t'aiment pas, ceux qui t'apprécient et ceux qui ne t'apprécient pas, parce que c'est ça la réalité de la vie, c'est comme ça, ainsi va la vie, c'est comme ça que la vie se complète, et c'est ce qui fait même le goût de la vie, le goût de vivre, quoi. Donc c'est comme ça. Et aujourd'hui, je viens pour vous présenter kobeta bino lisolo ka ndenge na loba ki yango to ndenge na loba yango mingi mingi. Na kobeta bino so lisolo mosusu lelo 15 minutes avec Mireille Moukeba na kobeta bino lisolo moko. Ya mosusu ekweli biso lisusu ezali tosimbi mutu toleli totie maboko na mutu toleli makasi parce que tozoyeba te mutu moko azokende kwanka kobamba na pamba. Donc tozoyeba penza te makambo ezokoma na mokili ezokoma ndenge nini ezopesa pasi na mwa ya miso. Donc c'est compliqué quoi. Na ba famille tango tobotamaka toyebaka te nini ekoya lobi to pe tango tobalana toyebaka te nini oya okomela biso lobi mais mingi tosanganaka to pe tobalanaka parce que toyebi que tozalisa les choix ya bien et que tolingi tovanda ensemble mo toyeba ko supporter ba bêtise na erreur ya moninga parce que tomilobelaka que kende akoyeba ko changer malembe peut-être que bolingo nga nazo prouver to kolingo nga nalingi ye ndenge nazolakisa ye nazo manifester ye bolingo et ko permettre à ce que yeba ko faire changer ba idée na ye ba mutu na ye mais ezapela matoi mangongi yo bazali ya so mitu ekemba ya solo mitu libanga ndenge balobaka na lingala omanaka te bazalaka bitu makasi mais mingi balobaka ke kobwaka te oyo alingi yo ya solo. Surtout ne néglige pas la personne qui t'aime sincèrement parce que ekoma moi rare na mikolo na biso ndenge na lobaka kasi lisolo lelo ezali mingi que conseil nazalaki wana ezalaki ka conseil ya kopesa ezali ya solo ete mama moko na papa moko babalani na kofana na bango na libala bazalaki malamu mpe kitoko mingi baza na bango ensemble bazokoba na bango na bolingo na bango. Mama wana aboti mwana liboso ya mwasi ya mobali ya mibale ya mobali finalement ekobota mwana mwasi papa tellement kabanda kozela mwana ya mwasi ayambie na maboka kofungwa malobi oh Seigneur merci parce que tu m'as donné enfin une fille. Oui ka mwana mwasi c'est un investissement en quelque sorte ne baloba na Congo moi c'est un investissement c'est nga bofona luka moi 4 bana nga basi ne ba za 12 bana basi za moi 4 comme ça toyeba ndeni toyeba ko sala investissement na kati na bango parce que toyebi kutu na ba misusu donc j'étais les noms ba sala pena société ya bana basi ba bota kaka ba fils ko sala cop na bango yango wana basala ke bana na bango batangisa bango bien ba éduka bango ba komisa bango kitoko lisusu koleka pour que ba ba ko sedizara ba eza cop a famille pour mbongo ezonga na famille bango pe ba ko maka riche ningi ka ezalaka eza mabe te eza malamu eske eza mabe na mona ngape mabe pe na mingi pendate pour moment ba yebi poni basaki cop na bango ndingi wana on amtana na kati ya cop na biso cop na biso YouTube donc photo ya mingi ko yeba koloba. Donc c'est comme ça que mwana mwasi tanga botami na kati ya famille wana papa yambie na maboko kofunga masepeli makasi azi mwana mwasi oyo prunelle de mes yeux muta osimba te muta meka kutu te na mwana ngai mwana kokisi ba 12 ans 13 ans papa resserré sous ba sécurité papa lobi ndenge eza na mwana na ye alingi koyoka soni te mwana mwasi fois tanga fois la juriste fois vraiment parce que non pas possible parce que nandimaka te ndenge na boti mwana mwasi bongo ye mwana na mwasi fois la ndenge ya kanisa na ba penser na ye il faut pas aloka bana nyo sa basi ya mona na Kinshasa amona partout. C'est comme ça aussi que abani ko kingela mwana na ye ko kingela mwana ka ndenge za 16 ans 17 ans 19 ans papa soki mwana ke ko sokola papa tshaka kiti liboso ya douche beke ba douche za libanda
Otie moi kiti azo zela penati mwana aussi ça sera linga ke classe moi ke na otika e atiki maloba papa professeur na ningi te mwana ngai boye boye professeur tikela mwana oyebi to ebite papa ko yako zo mwana na ye atati 20 ans ya ko zo na classe azonga na ye tout ça lingi te mutabi bisele mwana na lingi mwana ye atanga classe lolenge ya zo kanisela et c'est comme ça que mwana pe na kokola wana ezaka na temps moko boyo ozala te tango ana na classe wana oza te wana aosola mo baningani babeteli solo ke bomba na basheri na bango ainsi de suite et du coup mwana pe comment se tenter moi ndamo te comment tenter moi dito ipe comment pe ko chaye mais papa na côté wana ndazali na makasi ya oyeba okanga te parce que tozala kaka limité pesa nde mwana conscience pona yeba kozwa charge ya vie na ye ole ko yeba ko coinsaka ye na bandenge moko boye tikela pe moi liberté au kene moi kosaka na moi kotanga parce que c'est important aussi pour l'enfant d'aller voir ses amis tout ça là il est pas important mais il faut seulement reponer pe moi la baninga ya malamu ndenge mokili yango ezalaka kaka po mokili bebi makasi baninga mosusu bazo endure baninga na mabe ebele na bongo mwana okisi 21 ans mwana komi na zemi mwana bakengelaka ti na douche mwana oyo okendaka classe na papa na bango ti 20 ans université papa kendaka kotika ye mwana komi na zemi te akokisa nanu 21 ans te azalaki na ba 19 ans apresente examen d'état azwi zemi baye juste ndenge nini mwana kozala na zemi mwana bakengelaka ti na lolenge oyo papa sili mayela alobi me bana basi boza lolenge nini nani akela bino ya solo penza nyonso nasali baculotte nyonso nasomi na bamachete mpona kovandaka wana kokengelaka bato bakomeka lelo pena balongi ngai ya solo ngai susi nanga mpona yo ezalaki ke okende na betude noti na suka okoma mutu mwana na ngai ozala juriste na ngai nalingaka avocate na ngai oyo nalingaki nasala na yo ezalaki yango wana mpona nini koblesse nga makasi boye yo moto moni déjà porte ya université okokanga motema te pendant 4 ans 5 ans mpo kosilisa mwana na ngai papa leli avali na mabele babi bon lelo réunion de famille mwana fo ayebisa biso mobali na ye eza nani basangani papa mama mpe bandeko mosusu baye yebika ndenge ezalaka batata mwasi mama kulutu baye mpo bameka kotya mwana pression mpo bayeba soki c'est quoi c'est qui l'homme et tout ça mwana bakengelaka makasi bavandisi na katikati bando tuna ye c'est qui parle mwana alingi koloba te mwana akanga kaka monoko loba alingi koloba te ndongote papa atelemi abeti mesa bime yo komosaka na biso tozalaki ya depuis 12 heures tokomi 20 heures ozoloba kaka eloko te oyo bazela eza zemi est-ce que zemi wana c'est moi qui est l'auteur pesa ngai kombo ya mobali no sino kozwa ngai mabe mama papa bandeko babolingo mwana alobi mzemi ezali ya papa likolo na se etutani zemi ya papa na lolenge kani papa owapi papa ozotelema otya monoko zemi oyo eza ya ye ya solo mwana bi eza ya papa bomonaka te ndenge akengelaka nga esika nyonso nazalaka na papa kote nyonso nakendaka nazalaka na papa nakota na classe akengelaka nga libanda sikoyo boyebisa ngai mama ayebisi papa bina bandaka koyebisa yo bakengelaka mwana mwasi boye te yo ozalaki kaka mwana na nga or ke yo nde moto bimi na mwana yo moko mpona oyo opesa ye zemi ekosimba te papa tomalamu tobebana tembe discussion ebandi eyindi bandeko na ngai mama na papa guerre ekoti mwana tie pito pale na mpitakani na kati ya libala ya papa na mama na kati ya koswana wana mama alobi jamais nga nakoki kovanda na ndako mwana mobali oyo azwi atie mwana na ye zemi azobotisa na mwana na ye na lolenge nini soki ezalaki yo si c'était toi à ma place que feras-tu si c'était toi à ma place osala nini ça c'est le coût de la vie na bongo nde mama kanga bisaka na ye inde abima akenda papa alobi ya kozwa mwana wana te po ayebi zemi wana te abi mwana wana partir ya lelo aza susu mwana na ye te makambo alobi ye azo reconnaître yango te jamais akoko bima na mwana na ye mwana wana aza mwana na ye te parce que azwi courage ya koloba que papa na ye mutatie ezemi parce que c'est pas son père son père ne peut pas faire ça bisko swana oyebi kaka mwana asi apikle deya alobi papa afandi na ye calme bino bobunda boswana tala kaka soni oyo papa alati donc oyo kovandisa biso nde mpo oyokisanga soni momwasi alobi okovandisa famille na ngai mobimba mpo oyokisanga soni na kati ya bato nyonso donc c'est ce que toi tu voulais faire
na regretter nga na kanisa ki au moins ko vanisa ki biso pour na vérité bima mo vanisa ki ngane pour que sanga soni boy na ko vana libala hotel libala fe kufa mama papa mama akena ngambu dai papa akena ngambu nai mwana vraiment tikala ki ndenge wana mama yeko zo mwana kaka na mawaya kibo mama abi mwana za ki moke mobali nde mutandure yene erreur azui ami mwana kota kenda ki wana na bongo papa atikali na kotikali o papa atikali azui a continuer na yeko mener vie na ye malem mwana pe kote bakendaki na mama mwana malem bezeme okisa 9 mois te 9 mois ikoki mwana kenda kobota te mwana kei kobota bakomi na hôpital mwana premier jour a poussé mwana 0 deuxième jour 0 troisième jour mwana komi pâle balobi donc moyen te douleur et l'équipe mais azoko robota te mwana qu'est-ce qui se passe batie ba meminga nga batie ba onyo so ko cha rien ne marche ezo simba te na bongo mwana alobi o mama na lingi na loba boyebika na salle d'accouchement tango ezo ya ndongo batunaka oza na likambo na moto o te na likambo te surtout que na ba africain ezalaka bongo o na likambo na moto te mais qu'est-ce qui se passe mwana akangi motema mokwa liboso mokwa mibale mokwa misato akoki te loba pango aoloba te 4e jour très pâle balingi batransféré l'hôpital mosusu nde alobi te obenga mama na biso na loba nini kasi loba ozemi oyo ezalaka ya papa te kwa nabomi libala na nga nasali nyonso mobali na ngai na lobisaka susu te na traita ye de tout na silisa ye ngala na finga ye liboso nyonso lelo zemi eza ya papa na yo te zemi eza ya nani oyo eza ya professeur na ngai professeur na ye professeur ni professeur tel esika papa akendaki kolivre mwana na ye alobaki ke bakengelelaka mwana na ye pendant ke aza na école nde prof wana nde ye nde mofundi bato ye nde mobomi mwana mokili ya makambo mwana aye koloba ntango kaka sisi koloba bongo pa aboti ntango aboti papa mama bazangi mama mwana bafamille na ye bazangi eloko ya koloba posi basosolaki mwana mobali ntina suka mama ake koluka mo papa asenga pardon papa yebisa bi jamais de la vie na yo na mwana na yo namonaka bino lisu na vie na ngai te parce que mwana oyo eloko asalisi ngai soni oyo alatisi ngai soki ezalaki atake nayebaki likambo ndenge ezala bien mais tellement nayebaki eloko te alatisi ngai soni azalaka lisusu mwana na ngai te lukela ye parent oyo omoni okopesa ye mais nga aza mwana na ngai te nakozwa ye te soki c'était toi à la place de ce papa qu'allais-tu faire si c'était toi à la place de cette maman il faut ça nini mobali ayebisi mama alobi pa mama soko ozalaki mwasi na ngai ya solo ozali kopesa ngai confiance nabondela yo ntango ozokende kokende te nafukami na mai na miso nayebisi kosala bongo te olobi jamais ngai naza so mobali na yo te okei lelo oyo affaire oyo opesa biso idée ifo basala nini professeur se atula mwisi ya zaza ifo basala nini balukisa prof basenga na pardon papa alobi ye utumaka mwana etali ye te o basala ba réunion donc c'est pas son problème yango kaka conseil na kopesa na baparent tika rendre nde mwana responsable ayeba réalité ya vie ayebaki vie ezalaka boye etambolaka boye ekendaka boye mais soki olingi wana yo ozala arbitre mpe maître ya nyonso esimbaka te pesa ayeba responsabilité ayeba place nini ya koloba oui place nini ya koloba non ayeba place nini ya kosala boye na place nini ya kosala boye te mwana wana ezalaki kanda ya kopekisaka ayeba rendez-vous na ye wana coinsage oyo aliaki emati ye na bongo etrouble ye bongo tala eloko abimiseli papa na ye lelo esali soni kasi vérité soki akaka se na kobima vérité ebimi mais famille en attendant epanzani parce que bayebaki kogere bana oyo nzambe apesaki bango te ya solo bana bazali lipamboli soki bazali gere mpe bien mpana bino lipamboli ata bapesi na maboko soki oyebi kosalela yango te ekomelela yango malédiction pendant ezalaki nango lipamboli ndenge moko libala eza lipamboli mais kasi soki oponi mabe toto mpe ogere mabe ekomeleli yo malédiction bana mpe lokola soki oyebi kozwa ntango koeduke bango te olakisa bango nzela te responsabilité te bakokomela yo malédiction mpona bakoyebisa oke na ntongo bakangi Jean na midi oke na Sousiat na 14h oke sisi kabola bitumba na 18h babandi kofinga yo na balabala wana kaka bana na oyo obotaki omoni mpasi nini bénédiction ekomi malédiction
ndeko mwasi ndeko mobali yeba que moi nazali responsabilité ndenge naloba yango ntango nyonso esengeli na yo oyeba komise na temps na mbongo mpe na nyonso pour koyeba kobimisa bafoya malamu sinon so oyoboki likolo esa nini ezongela kaka yo nde tokutani mikolo mikoya na lisololi mosusu na 15 minutes pour Mireille 15 minutes avec Mireille Moukeba. Nzambe amona bino, mais n'hésitez pas de vous abonner, vraiment abonnez-vous massivement parce que le programme nabiso tu vois au CPLA aux ans au CPLA ba série télévisée nabiso ezoya ba gang nabiso ezoya kala mingi te aux années 50 mingi ya kotala pe komona biso pomitungisa te. Mais en attendant nzambe nabiso amona bino kozanga te kokota na ba live nabiso à partir de 23h 23h30 tozali na ba live nabiso kala mingi te ko sala pe na ba moi ba 10h pour na bomo na biso pour na ba oyo ba ezalaka ba couche tard te wala mingi ezalaka ba live couche tard yaka na soutien na yo soko lingo soutenir biso na manière nyonso lingeli na conseil na super chat na envoi d'argent na envoi matériel na babiloko nyonso kanisi kosalela biso mais nzambe na biso amona pe apambola bino nde tokutani mikolo mikoya bye.